Ouais. Bon, na oboka on kalate na YouTube. Ouais. Voilà, concert Sili. Escalator. Escalier. Mwana. Escalator eza awa. Donc escalier, je crois eza na sima. Non, escalier eza à gauche. Escalier ezali. Escalier à gauche. Bato balingi escalier eza na gauche. Voilà, concert est aussi là. Et voilà. Départ à danser donc escalier eza à gauche. Et voilà. Escalier eza à gauche. Voilà. Voilà, pardon. Voilà. Voilà. Concert est aussi là. Donc, voilà, départ ya batu, yango concert et utiko vidéo quoi. Concert Sili, départ ya batu, yango oyo. Dembo. Voilà, concert est aussi là, donc batu ba ke ndamo. Batu balingi osala escalier te, je ne sais pas. Donc escalier, na calculer yo te. Non, bato bolukila ba problème. Voilà. Alors c'est ça. Donc escalier eza na sima mais batu basepeli basali la escalator quoi. Donc ascenseur plutôt. Ouais. Élévateur. Voilà, concert au vidé. Moi la salle live eza penate par rapport à incertitude oyeba te ndenge kozala. Yango wana tokoma ko préférer ko filmer et puis ko diffuser après. Donc Olivier Raye wana akoma mona poto quoi. Donc c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Donc concert Sili. Concert vidé et c'est tout hein. C'est tout. Toujours panzana. Malembe. Bomona iba image à kati. Sikoyo. Donc bomona ya libanda. Voilà quoi. Donc c'est ça. Voilà. Bonjour et bonsoir. Voilà. Aïe. Ok, ma caméra. Voilà. Donc, concert Sili, bolina bomona tout. Si on a quitté sur na se awa, to bomona bango. To kuta batu sur na se kuna awa to ana na couloir. Na meka mpe ko tambola. Na zonga sur na kati kuna quelques personnes bazana. Voilà. Départ, il y a un artiste yango yo. Donc voilà. Alors concert Sili. Bomonaki Jack Love accueilli. Et voilà. Musique, ça va ma sœur? C'est bon. Voilà, moi ndam bato bazana awa bango oyo, OK? Concert Sili qui nango déjà tozali ko panzana petit à petit. Donc voilà, nazonga sous na couloir oyo ya suka pour na otala un peu atmosphère ndenge ezali awa, mais sinon na se na habité soki na okuta nini kuna et voilà. Alors ouais, awa tikali kana bato baza ko travailler, c'est tout hein. Donc basiwa Stone sûrement bakendeki déjà et ba artiste hein, quelques artistes moko banini. Donc voilà, concert simbi nango esili et voilà. Donc nake sikoyo libanda
nasepelaki komona Fifi Siwa esalaki nga vraiment très bien komona Siwa Stone pour la première fois so nayaki avant tolongaki peut-être tosolola dans le calme mais naye koya donc voilà ekomaki déjà ke toza kosapprêter mpona concert donc batemps ya bamasolo ebele ezalaki te video oyo esali presque 5 minutes donc voilà ça va hein, mon frère ouais presque 5 minutes donc ouais ça va hein pepele naleli voilà alors concert esili et voilà donc étape soki ezali libanda mpena kuna nayebi te soki bato baza ubie bato baza te telefone mpe balukaka te nzambe na ngai nameka mpe komifilme nga moko voilà concert esili concert esili video ya suka ezali peut-être oyo na kosala libanda awa toza na couloir na deuxième niveau il faut okita sikoyo na rez-de-chaussée et puis à partir wana nde voilà quelques personnes bakozala na kofilme lisusu na ndenge tokoya kopanzana donc voilà départ ya baartiste yango oyo ok départ ya baartiste yango oyo donc événement esimbi nango évide comme badate ya bakina peut-être pare lisusu banini donc wata se confirme na mikili na Bruxelles plus précisément na Panama déjà scène musicale c'est bon Bruxelles Dôme donc c'est bon déjà Dôme Event Hall et Simbi Malili Banini tout ça mais voilà donc c'est bon quoi voilà alors c'est presque 1 minute quoi 1 minute vidéo mosusu na osala yango ekozala na se so bato baza na filme su na se donc c'est ça quoi voilà concert vidé baafter ezali baboîte oyo efungwamaka nango déjà régulièrement ezali et voilà donc ça fait combien 7 minutes 24 secondes quoi voilà nabalusa caméra donc c'est ça concert vidé 8 novembre 2024 à Bruxelles concert est vidé donc c'est ça quoi concert vidé donc voilà voilà alors concert sili c'est na biso Elodie Lipasa yewana voilà donc mona yalola quoi Elodie Lipasa auti koleka bomonaki ete na caméra mais na filmaki ye mpe avant na filmaki ye mais nayebi te soki alobaki ou pas tout ça voilà bye merci au revoir ouais nasepeli makasi en tout cas merci beaucoup ouais en tout cas nasepeli makasi ok ça va merci beaucoup voilà alors ça fait combien 8 minutes 29 secondes ok après awa donc na C soki quelques personnes bakozala ouais bokomona bango soki mpe baya te tokabwana kuna na se ok voilà j'arrête l'enregistrement et voilà donc c'est bon hein? Voilà oyo esuki awa ok etikali moko ya suka na se quoi